comportement na ndinga zali ko se comporter makambo azali ko sala belle vie azonyokola mwasi oya bali na mbongo akomi komona ye eloko pamba tala banangaji oyo azoloba na belle vie soko okende na yo soko lembi kende na yo po ozape ntina te ozape eloko te soki ye moko nanu mama na bino sila nanu abali te bino bokoya kofinga popini ndenge nini bomo ateke bozokitisa sila davina yaki abofingi davina mpona sila suka davina affronte sila apesi ye devoir ya boko ya lopango sikoyo bokomi kofinga popini omomo popini abali sila bala te tozozela ti sikoyo ndeni famille Libota to telema film ese bandaki lelo na 16h30 5e épisode famille Libota na lobaki opération 100K opération 100K ya pamba te 100 kingani poto atteindre opération 2 millions de vies dans film Sous à travers la capelle à Belgique, parce que la capelle sous toujours sur la nef, très bien. Canal a bâti pour tomber tabou. La bâti pour tomber tabou. Mais que déjà tu n'as pas quel est qu'on va publier. Même on peut passer la pesa à tout la chroniqueur monsieur va saliber. Baba Christ a pas fait rappel qu'on va faire une place sur le. Très bien. Mais même on dirait que ati nanga kene kofinga te ezala te atika kosala motam komode bato mosusu ayo tokana mpe tosolo mpe tobetama lisolo tote masolo eseselekina batinanga kesinga te atikala jamais rencontré avec personne. Très bien, merci beaucoup. Ibutu kochanze na ngage te omoni so okeyo tutani na mire ozongi so tutani na mire kochanze langage te ibu tozalaka na énergie oyo ozalaki nango mama salanga makamona walobelo waloba longa tv boye tokotelema na lobelo yango boye makambo oyo yo ekoloba na tv wana pesa yango babakwiti kende nango basila kende kolela yango bafana sila bazwa eno solution na famille Libota te trop c'est trop naa nanga mongamba na famille Libota naza ni communicateur naza nini naza jalelo ya belle vie mais conseil na opesa yo si naza ndeko na yo belle vie aza ndeko na yo lokola belle vie akoya kotyao na filme yo fingi na belle vie bato topeso merci ndeko fingi na belle vie bato kochanze langage te mais kende na makambo oyo olobi na audio wana kende basokipe na okuna parce que kuna mbongo ezali bolingo eza na famille Libota bolingo eza te point barre c'est fini tosala promotion ya filme na biso parce que asime ebeti filme wana aussi na elaki biso awa malano soki malano inaperçu non événement sila alingaki ba répétition ba madilu et ba boziana et ba dudu ki bidana ba sele ba wera son et ba chimé piana et ba kofi alingaki ya moto belle vie alingaki ina losambo ndako et différence à mon lelo ezomona na ba onu bali
Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous êtes partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse. Mobala Litutu, Mobala Momalazolo, Beauté à Deuxième République, Papa Kouloutou, Famille Bota. Merci beaucoup, Nabino, tout besoin Nabiso à travers le monde. Merci beaucoup, na babone nyonso obo sepelaka na chaîne Oyo, obo la chaîne Oyo, Oyo Pesaka biso toujours confiance. Merci Nabino, Bozana toujours wana, pour la chaîne Nabino, Oyo Bengami na Komboya. Active Final Télévision, vous continuez toujours. Koya ko tchaba abonnement na bino wana bo s'abonner, bo aimer ma vidéo, bo partager et puis ba commentaire na bino na yaka wana pona kotanga ba commentaire na bino na mabe na ya malamu mais ya malamu le kakebele parce que bande ko belé vous allez vous féliciter biso na Active Final Télévision toujours ça na bino musala et puis vous féliciter ngai wa bino Jerry Kobetox, Papa Kouloutou, Famille Bota, na musala o nazali conseiller la bino, na émission la bino ma solo ya Belle Vie, o tolobelaka Belle Vie Kandi, mais na deuxième partie to kotaka na kotalisa mokili oyo bande kona biso bazali ya mitema mabe, ya mitema ya bindo, bato na soloka, il faut tozongisa bango bato parce que moto na soloka akoki kotikala kaka moto na soloka ti. Merci beaucoup na ma famille Bota nyonso boza de partout dans le monde entier. Merci beaucoup na bino tout bolandaka ngai wa bino. Merci beaucoup na bino tout bolandaka chaîne Oyo Active Final Télévision et ndenge tozo sai la bino musala tozo luka emata du jour au jour tozo luka tomata musala ba émission bozolanda bolembana kolanda wote et ba gag na bino saliwana et puis ya sika ezo salama kala mingite même na ba film ezo salama et pour topé sabino toujours plaisir topé ça le meilleur na biso parce que ba bonné na biso jamais beaucoup za la déci. Merci beaucoup na couple bio oyo ya famille Bota na pesibino ba bote belé Papa Jamboudou Mayembo au thème ya Maman Anas basala bambula na bambula baliaka iloko moko. Merci beaucoup na couple bio, merci beaucoup na mamita Dina de Belgique. Merci beaucoup ma sœur. Merci pour na gestewana. Merci beaucoup les amis peut-être dans le baron la TVT mais nzamba lola pambola yo. Merci beaucoup à la maman chérie à moi si base la maman chérie à moi si j'ai dit base à Londres namoni maman José Lusandusu bambote na yo ebele maman Claudine Bokatola akaba maman Aminata Tulomba bambote na yo ebele ba sœur na biso ba tante na biso bazali ba maman parce que notre leader, notre mentor, elle est une femme. Et puis, femme, oyo femme, yepena femme, Maman Belle Vie Kandi, azali mwasi oyo. Azali ko valoriser basi na République démocratique du Congo. Et pourquoi prendre Afrique parmi basi bazali ko tombo na lokumu ya basi Belle Vie Kandi azali na influence monene na kati na ye azoko influencer bandeko ebele ya basi bazala lolenge oyo yazali batambola lolenge oyo yazali kotambola nzamba lola apambola Belle Vie abatela ye apomba ye na se ya makila na ye parce que azali monano na musala monene ya kosala pona bandeko oyo balandaka ye pe pona bafani na ye. Merci beaucoup na Bibishi Esanga BBC bamote na yo ebele bamote bele na Maman Fifi Makuta depuis États-Unis famille Bota Juanito Esther depuis quelque part je te salue donc famille Bota ya sir bamote na yo. Voilà partie ya promotion émission la chose à deux partie ya promotion ezalaka na sacrifier ya moto na bonza ya mona bino soki
bozotala émission oyo ndeko nyonso surtout aux émissions oyo la chaîne partageant au moins 10 personnes partageant au moins 10 pages plutôt na 10 groupes et que ça là bien film na biso sœur Marie-Hélène je crois bien lobby tolandaki 4e épisode mais lelo on a zolo banabino 5e épisode ezokota film na bino sœur Marie-Hélène belle vie kandi azosaka musala belle vie kandi azopesa kaka ba devoir il y a belle vie ezali et puis azopesa ba scénariste court que ata bozosala na bino musala mais botala ka belle vie sauf si là aza scénariste était ya zawana ba komelie ya sali lokola kotelema ko diriger mais il était monta comme un scénario et puis il était pena ko diriger penati parce que ça la maîtrise ou la témoka le bango makaba on a kokana ngate malgré belle vie kandi poutine de l'écriture a ça qui est côté esprit à kocha qui est parce qu'après belle vie kandi a préparé si là pour lelo o azalelo na chaîne nae alors pourquoi pas yemoko mandor mama ni mama mama arai goshi pourquoi pas yemoko asala makambu ezali makambu ya malunga film na biso sœur Marie-Hélène na tali 4e épisode naoki kanda dingi zoyo opesinga kanda mibali ya boena vi bazali mibali ya lolenge oyo dingi zoyo opesinga kanda na comportement na ndinga zali ko se comporter makambo azali ko sala belle vie azonyokola mwasi oyo abali na mbongo akomi komona ye eloko pamba tala ba langage oyo azoloba na belle vie soko okende na yo soko lembi kende na yo po ozape tina te ozape eloko te Dacosta ya vandisi ye atalisi ye mais tala tina niveau ya vaina leki na ye mais a manqué leki ne respect parce que leki kaka ne muta manka mukolo te mukolo pa mangaka mwana muke respect alobina Dacosta uza irresponsable oui peut-être dans le langage wana ou alobaki namo mais sur na intention nini. Donc, dingizo ya zaba jera bateau aligné te va PC conseil asala oya ko sala. Alors tout la ndenge dingizo ya ko suka na couple na ye ya belle vie kandi poutine de l'écriture. Belle vie kandi zo jouer yoka charisme. Yoka libaya nenga zolia yoka incarnation et rôle. Bravo à Belvi Kandi. Bravo à tous les artistes. Masananga Gesho Ingangi. Azolia libaya ya dega. Azolia libaya ya dega. Parce que biso pa ya modéro totokani so ba pesi au rôle ezaki ke lia libaya. Donc ezaka bongo pa modéro. Soko bima pa modéro za fouter na théâtre. C'est que kene ba sokola yo. Libaya ya dega. Ba biso to lia ba libaya ya ndenge na ndenge bengi. O film ono bengi na lia libaya. Personnage peut monter tatou machine Algérie comme un tox. Donc, c'est un peu ça.
tozo bimisa ndenge tosalaka comme d'habitude pour témoigner de la gloire. Na bimisa mbongo te nazo bimisa oyo bino famille bota boyebi oyo tozalaka wana na bino mpona kosala yango toza toujours na promotion famille bota totelema film ese bandaki lelo na 16h30 5e épisode famille bota nalobaki opération 100K opération 100K 100K ya pamba te 100 kingani pour atteindre opération 2 millions de vies dans le film moko famille bota challenge yango wana opération yango wana toza na 2 opérations opération 100K kingani dans tout l'épisode ndenge bomoni na asime épisode oyo za na se ya 100K ezate donc ndenge mona film na biso Sœur Marie-Hélène oyo nazoloba famille bota to telema to tika distraction ba jalelo lokola biso ba mikala lokola ngai ba communicateur oyo bozotala ngai ya famille bota taché de presse oyo bozotala ngai famille bota to telema to sala promotion ya film na biso parce que asime et beti film wana aussi na elaki biso malando soki malando inaperçu non événement mutu asala film ya kobina film ya succès parmi bato bakoma ba film batiala ba musique na kati géri kobeto soso lobela bino aza parmi bato basala ba film ya musique bato babina na kati et ça la succès ndenge tomona ba techno malewa ndenge tomona na Moscovitch personnam vena na Janify basaki na orchestre mo boywana et puis ndenge géri kobeto ça sala film ya mado kobine ezaki na kati titre moko ya musique pesa la succès et fulanga et fula ye kuna donc cela veut dire belle vie kandi osaka musala famille bota to telema to yoka na lobby opération 100K famille bota opération 100K kingani 100 kingani ka pour atteindre 2 millions de vies dans chaque film. Premier épisode 84 000 vies 84 cas famille bota opération 100K premier épisode 84 000 vies donc cela veut dire 84 cas. Deuxième épisode 63 000 vies. Cela veut dire 63 cas. Famille bota totelema. Tolonga na distraction. Makambo ya sila na bato na ye et distraire biso te. Biso faut consommer une belle vie. Biso faut l'accès sila yo bina sala ba théâtre musique bato mususu ba finga ba belle vie ba finga ba comédien yo boka ba mona théâtre musane ya mwana. Troisième épisode 55K famille bota to telema 55K famille bota to telema. Quatrième épisode oyo uti kokota lobby na 16h30 nekokisa un jour
33 cas, donc 33 000 vies. Alors, film Ezesika, film Utokota Sikoyo, Famille Bota, on doit consommer. To consommer film Nabiso. To la qui ça en face du monde, to la qui ça en face. Yaba abakwiti que ma fanatique moko bazali oyo belvi kanda pesa bango kombo famille bota bango bakinda kaka kotala belvi kopesa belvi makasi kotombola ye azala toujours na trône ya cinéma Congo na théâtre Congo. Famille Bota, rendez-vous à lobby, 5e épisode, 16h30. Dans le lobby, le côté pour continuer la deuxième partie, il y a émission la biso. Parce que la première partie, dans le côté, partie à promotion, tous en mois de temps. Deuxième partie, la biso to bandi en Ibutu nalinga pena sukotanga kombonote parce que na komi ko éviter kotanga ba kombo ya bato bozo comprendre makambo bo salate Ibutu ko changer langage te au moni so okeyo tutani na mire ozongi so tutani na mire ko changer langage te Ibutu zaka na énergie ozaki nango ama saranga mamona olobelo na olobalo na TV boy toko telema na lobelo yango boy oyebi ngana muta pembe omoni eza na mvutuma mo eza ezwa bino oza muta liboso te ezwi mo bato ebele. Mais Ibutu avant na TV quoi qu'on a qui ça moni au changer langage ici quoi mais ouais qui na TV quoi là ça c'est comme si Belvia Inayo c'est comme si yozo se pumbune ne mo baki ozaka ba bengi yo Ibutu bossa no lobiki obiki obossa ni olobaki ke ba benga ka Ibutu kende telema bunda mais lelo Ibutu lobi Belvia tina mutu afingile mutu te eloko lobi anese eloko mobo ya sikate biso moto répéta ka moto loba ngo ke Belvia atinda ka mutu atinda mutu afingile batu te. Le contraire, Belvi peut-être aïe bayo te. Ce qui va tindeli peut-être na ba fani na ye. A benga mutu wana parce que biso surtout na ba chaîne biso to tchaka ba numéro. A benga mutu wana bi ya na lingi boete. Nzamba lingi boete. Ngana zana vena ngana sinya na nzambe. Na lingi boete. Et voir même au mona rango parce que bozala ba ndeko bele bozala ba miso et puis yo Ibutu oyebi yango bien ndenge olobi atikala koloba note apekisaka yo siko Ibutu o changer langage poil ngana ebaki lokola famille bote tinda ko finga bato lokola Belvia tinda ko finga bato. Peut-être que comme un comédien libre. Libre au Samusala na yo. Mutu akote le mena idée à moninga te. Mais j'ai vite compris que okei au betani na mire. Bozo perdre ma crédibilité. Humanisme qui bo moto boza na ngo lisute. Batu mususu ba bata kolobela bango mabete. Batu mususu baza batu ya ko trahir yete. Ce qui n'a pas trahir, Ibutu signer contrat mon côté na belle vie. Mais Ibutu comme ati au-delà. Obi makamona alo bango tika. Na alo bango po na alo bango le souté. Pour les cas les missions trop, tous qui peine pour ça répondre au tout. Ko répondre au tout. Oloba makasi
ozo gagner le côté, ozo finga pas tout pour rien, ozo ranking. Alors, faut voir nous na poana. Faut voir nous na poana. En tout cas, famille Botabo, excusez moi, il y a un problème. Famille Botabo, limbisa. Les amis peut-être dans le bas monté, mais l'homme se sauve au bas, moi, ça va se passer. Si koyo audio babimisi wana. Bafana nga na belle vie. Ne toza biso so tout. Nenge toza biso nyonso tout awa. Soki fani ya belle vie moko waza famille bota monike papa kuluto sa la promotion bien. Na pesa et moi eloko amela mai. Na pesa et moi chemise, na pesa et moi basket. Elingi koloba teke yo komi star koleka kolo bafani. Et puis au-delà de tout, mutu faut yebaka tango sali kamu. Soko yé pour l'intérêt, mais dans l'intérêt, notamment mon intérêt nous a dit kene bino bato be intérêt. Bon mais la rapoine. Ibutu ko changer langage. Makambu oyo yo ko ba na TV wana. Pesa yango babakwiti kende nango pa sila kende ko lela ngo bafana sila bazwe no solution na famille bota te trop c'est trop na nanga mungamba na famille bota naza ni communicateur naza nini naza jale lo belle vie mais conseil no pesa yo si naza ndeko na yo belle vie za ndeko na lokola belle vie boya ko tshao na filme yo finge na belle vie bato to peso merci ni mo finge na belle vie bato ko changer langage te mais kende na makambu oyo lubi na audio wana kende ba s'occuper na okuna parce que kuna mbongo ezali bolingo eza na famille bota bolingo eza te point barre c'est fini c'est fini. Nous avons côté troisième partie. Nous avons expliqué la différence entre Belleville et Sila. Pour nous dire que le bébé, Sila Bayembi, Sila Basalele Nzembu, na Congo, nous sommes sommés le pam. Bato baza tout autour, les gens baza badjale, baza na mauvaise intention. So ba moni mutu mo pas na la wala fuma bise yo pe somba lupa oui lupa moza rêve ya mutu nyonso mais comme on a linga sa mutu likamu oyo même so mutu za na idée na ngote différence eza boui Belleville na si la différence eza nini Belleville a moi na parler Belleville abane ko kende ba répétition les msusu ya ba orchestre té so zu pena Belleville boy moi bilo msusu ezate o alati amona ki mukolo té kota la Belleville boy amona na déjà moi si o ya banda lo sambo debu mwana na ye abanda ko sambi na ebite bande ko bota na sona ko sama kam nolo mais kota la ndeko na biso si la boy oui. Peut-être un côté la moutou boisara nango l'aime sous on ne nous juger mais côté la ndeko na biso si la tamazo qui n'est pas répétition ya ba pauvre Madilou si la tamazo qui n'est pas répétition ya Doudou Kibinda na ba Sélé si la tamazo qui n'est répétition ya ba Vebozi ya ba Maison Mère ya ba Jibin Piana Belleville a une répétition de musicien. Alors, si la zaki particularité des avis naie, elle a trop musique. Et il y a un moment dans le théâtre naie, à
ata ezali sujet mo ya musique te suka kobine ekota na kati. Donc eza une particularité na ye. Si qu'on a mis tout na ye baraté. Peut-être na batamo bo ça test ya ki danseuse. Peut-être na batamo bo ça test ya chanteuse. Peut-être parce que toi on a chanteuse na théâtre. Tout ça puis na danseuse na théâtre. Et le théâtre est tombolier mais ou alingaka ça peut-être tombola ka été. Alors belle vie à sa bateau yo. Bana ba maman, bana ba papa, cela veut dire bana oyo ata na famille ba yanyo surtout ba légné so ba bimi. Ba kila misona ba kwa ko tambola ko kende boy. Lem yaza mtu alinga trop ndako. Alinga trop chic. Alors, bandeko na biso ba bakwiti boya na ba débat mo boité ba yembi pa nani. Ba yembi pa nani. Bolinga boko tsabatu suna ranking oyo to na débat mo boy muto ba to yembi azane innocent. Mais bolinga bo sala mo débat mo boye bidon. Alors, si la colline citas soit disant gombe ndenge bino bolobaka wana mais to yebi via bana musuma ko na cité sur la pezali ya mabe ezali ya malamu ezali. Alors tant aussi la zo kende ko na ba répétition ya ba madilu tant aussi na ko na ba répétition ya ba bozi boziana belvia na ko na ba répétition ba mise to lobi te ke ba vie bozi baza ba satana baza ba démon ba vie madilu te si na tant zo ke makambo wana belvia na ko lugelo nzambe belvia zo kende ina. Belvez ont préparé à venir dans un pas au hasard le modèle. Alors, vous avez un débat été, vous avez un banda ba idiot, na ba idiot, vous avez tout autour ici là. Bilongi ya mafinga, vous avez un finga quand ba tout pour rien. Vous avez un débat sangatinate. Comment mutuzo finga mutu? Abali alati lamba biente abali basali esuku ya na biente or que yokutu ata kolata boye ba ke ne représenter pas chef du quartier to na localité ba présenter oté mozo ko finga muto abali ba memie na commune ba moni ba parents na ye ba memie na miso nganga nzambe mozo ko finga ke alata ki biente maquillage eza biente wana basenzi ya bana baso baza tout autour na ba mibalo baza tout autour ya sila parce que tout autour ya sila tout wana balo nazo ba terre comédien ngana te mais basenzi yo balobela ke na internet ba koni mama ba koni papa na ba baza na ba poto wana basenzi wana nde musala bango ko ya ko finga ka batu et c'est de Panama mis dans la Thaïlande. Tout ce qui a comme un mariage na bangote ni ba photo ba tchela biso ba to mona ndenge le kaka to mona ndenge ba maquillaka bango tout ce qui a comme on dit. Mais bozo finga popine oyo abali mobala honoré amoni famille na ye amemi na commune amemi na et pas dans l'ensemble bozo la finga. Au moment oyo tozana Kinshasa awa ba senzi mikala oyo balobelaka sila bizengi balobelaka sila bana basa mikolo na surtout bana basa no surtout balobelaka sila mutazana trentaine azate bamoni surtout na bazala trentaine na bazate mutali boso na tendresse moi en 1990 moi en 1979 lelo tendresse azana 46 ans tendresse. Elle a 46 ans. Mais si tu as makambu o ya salaka. Tendresse. Natanga deuxième combat nganaté, ya famille nganaté. Tendresse, soit disant tata moi si soki bisalo. Azana 46 ans. Miss Lolo.
aza âge nini totie kaka Miss Lolo azana parce que Miss Lolo a eu cette chose de ba 30 et quelques parce que ça suit des fois bakoko Yagola soko botali aza ba trentaine azana ba 40 kingandi ndenge mona tendresse siko bana basi ya modèle oyo o vina bango za mulili o vina bango za na stable te o vina bango lelo soki YouTube bakangi c'est fini asata la boutique mo bote mbongo mo épargne ka boy asala ta balusa mbongo boy ezate na o mususo mon pono musuba ote ko sente na mobali ya bato donc bozawa na ka pona ko finga ka bato ozika na moto bokena li felo bino etanke bofinga belle vie asala bino eloko te bobanolela vie na bino kaka mobimba bobanolela kaka vie na bino mobimba binga na yaka awa napesi différence entre sila na belle vie na insulte sila te na insulte sila te mais bango botala bango bafinga ka belle vie à bout portant mais ngana lobi sila alingaki ba répétition ba madilu et ba bozi boziana et ba dudu ki bindana ba sele et ba wera son et ba jibem piana et ba kofi alingaki ya motro belle vie alingaki ina lo sambo ndako et différence à mon lelo ezomona na baoni mbali alors ba senzio lo ko abona utotanga ba kombo na ba ina utanga suma kombo na bote parce que baza niveau na ngati au moins ata bana mibali wana obozana bango wana ba vantiri wana soki misato wana mais bino bana basi bozana instabilité à vie soki ye moko nanu mama na bino sila nanu abalite bino bokoya kofinga popini ndenge nini bomo ateke bozo kitisa sila Davina yaki a bofingi Davina pour la sila suka Davina affronter sila apesi devoir ya beaucoup de temps siko bokomi kofinga popini au moment popini na bali sila balade tozo zena tisiko ndeli isa passe nzete ya mobesu sila balite et bongo bino ba idiot na ba idioto ya kokauka osi bokomi na bana ba 46 ans 47 ans bozawana bokanga ba âge na bino stop 6 ans nanu et contraté botia ba âge a bali na TV ils ont passé. Merci beaucoup famille Bota Bolanda et Bisso vous avez dernière partie mais et logo no web sabino to consommer film à belle vie kandi to landa bandeko oyote biso to no barabu pour na ko talisa mokili mabe o bango bazali kosala mabe ya mabe. Donc merci beaucoup na babonino surtout actif dans la télévision. Merci beaucoup na Moussa Nzambe M oyo abonné la biso chaîne oyo. Merci beaucoup na ba famille Bota nyos vous de partout. Bolanda kingai bo continuer toujours kolanda chaîne oyo to recevoir binoté papa Jaboud Mayembo motema ya mama Anas couple bio. Merci beaucoup na la mama ya Mwasi et merci beaucoup na la mama chérie ya Mwasi, la mama chérie ya Mwasi. Merci beaucoup na maman José Lusadusu. Merci beaucoup na mamita Dina Bibi chez Sanga BBC Bambote Nebele Tokutani na numéro Ekoya ya Sika total la film lilo na 16h30 5e épisode opération 5 ans Kingani dans chaque épisode et puis tous les la deuxième opération 2 millions de vies na film moko allez tokutana
na émission ya sika soki nzambe azongi te bye bye.